C'est un peu ça. Nakati okutini Shimbuki. David zongo bien. Lango. Okoyeba ke na tamboli lango. Voilà. So na tamboli lango to oyeba ke na tamboli lango te. Serré pena bien. Na fongoli lisu na pandi awa. Bokutini ni? Ino côté. T'as ça à côté kuna. Mettre pour la pena. Tu vas voir chez moi ce que mabe. Pour la toma. Na poche. On peut laisser Shimboki. Voilà, mais le bien. Ils ont formé été. On lui a dit que Makambo. Oyo, ils ont trousse magique. Oyo, il y a quoi? Chikamchine, pas trop de cimetières. Chikamchine, pas trop de cimetières. Chikamchine, pas trop de cimetières. David, ils ont bien. Moi, je suis en train de faire. Pour moi, je suis en train de faire déjà. Ils ont posté. Mais vous en avez fait un dingo. Maman, Yasikeye, Stanley, News TV. Stanley News TV. Ah, beaucoup tendez. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman. Voilà, merci fidèle internaute Bayon Soborolanda Bisso na Stanley News Télévision, chaîne d'actualité, chaîne de service Arabino. Na MC Arabino bozebele ya kolanda Bisso na kati ya Stanley News Télévision, émission na bino Lobato Yoka présenté par Paul Munkendi. Moi na soka ba Munkenyo so na zaka na yesengo ya ko présenter les bino yango. Tout plaisir ya kozala devant ya ba écran na bino, ba ordinateur na bino, ba téléphone na bino. Merci na bino nyonso pour na confiance et fidélité. Bozala na na chaîne Oyo bo s'abona, bo partageaka émission na biso tango ekotaka bandeko ba bolingo awa na Stanley News Télévision to betaka lisolo ya politique, to betaka pe masolo ya culture, to betaka pe masolo ya social, to betaka pe masolo ya religion. Masolo ya religion leo na kati ya religion nazali bongo na maître envoyé oyo to komikana na ko betani lisolo par rapport ya bon, il y a vie spirituelle quoi. Il y a vie spirituelle par rapport à makambo ya musala bango basalaka. Mais habité maître, ba biso ba ko se ba ko boule les maître judoka, to maître nani maître karatéka. Non, azali maître marabout, to maître magicien ba benga bango. Ye mo ko expliquer biso vraiment clair et vous allez vraiment bien. Merci à Noko Balen, merci à David Gimbeta, merci à Montréal, ingénieur Guy, Boma, récepteur patron, merci à Dieu, merci. Et merci à maman Sylvie Baye, à mon thème, papa Guy, Baye, le consultant de la SAP italien, merci à mère Nanga maman Béatrice Banzuto, merci à maman Yvette Mananga, merci à Bino Sabandeko Bolandaka, Paul Munkindi. Voilà, David, ce que même langage Nanga. On a déjà plateau, on a côté invité, voilà. Maître envoyé, bonjour. Ouais, bonjour papa. Bonne santé. Ouais, ça va. Maître Narolinga penza to côté mission ka mbala moko kibudi te. Narolinga penza o se présenter parce que zali mbala liboso na ya milo na kati ya chaîne na biso Stanley News Télévision et mbala liboso ko va na plateau na biso. Oko se présenter na bayeba Rolanda po ba yo kana benga maître ya judoka, maître nini kaka. OK, bon, ngai naza maître magicien, traduit praticien. Donc naza marabout ndenge ba benga biso. Donc musala nanga ezaya ko sunga pe ko bikisa. Donc côté traitement nazali
côté il y a Fortune Musolo Nazali côté il y a Vignoso au moins si au azana posa mobali moko ya rêve na ye baja ba fio ba décorer mibali so za pozo zoye nazala bajar na ba misala oyo ba garçon oyo ba kana basi moko boy na ba vie bazwa te so aye pa nga mettre envoyé babenga mettre envoyé tout est possible donc impossibilité za mboka na ngati mettre envoyé tout est possible mettre envoyé ou quoi expliquer biso aux charges en aucun charge oyo nazwa to moi parcours ou tawapi au bimika na mokili boy to parcours nanga ezala clair ndenge mwana nyoso ba para basangalaka pe basalié na mokila botama mais à partir ya zemi ya maman nanga zemi ya 3 mois moko lupangu na biso mponga na uta na frontière à Dolizia na Londolo Kai OK donc na biso mpondu wana ndezaki na pouvoir tango maman elle yango asantaki lokola ba avortement kutu ba tchai makolo boy likolo so ba 3 mois tout ça c'est l'explication maman banda ali pondu wana ya asantaki lokola menace zemi nzoka ezaki pouvoir o ekotaki kati nanga c'est tu comprends bien mon le pas on ça à côté ça c'est mabeka ta maman parce que azalaki non eza sema ya mabete eza sema malamu parce que lelo ezo sunga bato partout na monde voilà OK donc maman azaki notable au biso na ngambu kuna tobenga bango ba coutumier qui chef coutumier ce pouvoir na ngambu ya donc Londolo Kai ezangambu na biso Dolizi zangambu braza do biso tozaka ba 50-50 tozaba café au lait donc Brazzavillois nazape congolais OK ascension wana donc tango maman wana pouvoir wana esenga il faut atika ngona bato bato kotikela ngonde bazaya quitter na famille parce que banzambe ba pesa ke ordre kobota te ordre kobala te sikatali boye zemi ya maman na ngande zaki na étoile ya banzela wana nde azu pouvoir na ye a préféré à partager onanga comme nezaki maman mafuta place aza azo kanga zo monanga pe aza awa na ngai aza pe ana yo c'est que chance ka poza na yo malheureusement ka poza na yo voilà merci fidèle internet ba bo landa biso bo senti maître ko ba vraiment kitoko mais maître votre côté bien ta olina tout nos questions li bozo to ba nganga alati bilamba biteni ya rouge ba drap biloba pe nganga za ko ndimate na sa nganga mais pour la lelo banganga ba koma ko ya TV banganga ba koma ko sala publicité ya kisi na bino. OK, merci pour la parole na yo. Na kende na malembe. Omoni pour na ba teni ya banini wana kinganga wana. Eloko moko to comprendre avocat alataka teni na ye toji wana na tribunal ou soit na parquet. Voilà. Rien na balabala boîte mbolana toji wana. À part ça docteur au mona ina bilamba na ye wana kaka na hôpital. Ezate ke ono atamo na balabala. Donc au moni teni ya musala soki oza posa au mona ngo soki na bengiso na temple nanga o tourner na émission au mona ko teni mususu pour pousser pembe nango kokati parce que za teni maman mafuta asalelaka depuis 1958 tilelo ngana nango donc on a temple za wapi le temple nanga ezana Londolo Kai mena bimisango na Kimpese parce que batunyoso o ba utaka na ba ngambo braza wana sorti na bango na Kimpese le temple nanga munene ezana Kimpese awa pe nazana temple nanga portatif on atambola nango. OK c'est un peu ça mais pour na mambo o ya ba magicien o ba ka TV nepse lo mo omoni ngai naza maître magicien babenga nga maître envoyé lisu ya bakoko liso banzambe donc ngai oza magicien toza marabout so leki na nzela na ngate lo sambono ekomi na bakoko te parce que ngai nde naza lisu na bango yo oza na journaliste oza na yo poto oza ba bongo croyant na ba journaliste na ba maître belé c'est le baboli ba atalo déjà ba maître ba abonné la chaîne ba maître wana ba mi benga ba mi benga comme na envoyé te
bami benga pe ba lisuti. Donc envoyer ça veut dire quoi? Motindami. Bango baza batindami te mais baza ba magicien tout court. Mais nga naza maître magicien pe naza motindami. Naza guidé par bango moko batu oyo baleka na makambo oyo magie. Voilà. Donc naza pe lisu na bango oyo bango bazotalela ba pesa confiance. Naza na nouvelle technologie ya magie. Voilà, on a une nouvelle technologie ya magie. Maître, mais là on peut savoir la différence il y a magie noire, to magie rouge, to magie blanc et ça la rani. OK, merci beaucoup. Omoni magie noire, magie rouge, na magie blanche. Et ça trois sortes ya magie oyo na monde to pratikaka. Magie rouge eza mabe to bengaka yangonde esenga sacrifice. Blanche eza malamu, noir pe eza malamu. Ngai nazanu basé magie noire parce que ça yango eza beaucoup kona biso kuna epesa nga maele na lali na loti nzete oyo na likasa o na fleur oso na sangisi na sali kiss na pesi obiki magie noire. À part ça na kenda pe ba ayam ba Sainte Rita ba certes wana mususu pona yekola magie blanche. Donc naza nango naza na travailler la magie noire pe na travailler na magie blanche. Na yekola pe magie rouge mais na linga ko utiliser ngote pokuna eza na ba sacrifice. Oh non pesa meme pesa ntaba kata soso kata pigeon tant déjà otangisi makila yeba ke eza sacrifice. Biso na magie to benga ngo aspect négatif. Nzoka na mokili na magie eza na aspect négatif na aspect positif. Positif eza tango ba biso no papa musala na poto sala ezo senga photo somba ba maki ya pembe misatu ozi ba maki na pembe na poudre na yo osombi obimisi 50 francs na osombi ba maki na yo wana okena aspect moko positif. On comprend? Négatif c'est quoi? Négatif eza neti mutu o azana elo côté mais azaka na posa azwa makambo azwa bozwi na ye. Alors biso vike eza domaine biso tokoboyela oti donc tokoke non na aspect moko eza négatif kuna nde eza na sacrifice pesa mama pesa tata pesa mwana pesa mwasi na o pesa mobali na. Voilà, merci. Vous expliquez vraiment biso clair. Vous avez vraiment clair. Par moto le grande en haut mais on est que baloba ke nganga pesa na gauche à bombelo droite. Ah, vous expliquez biso clair. Maître, autre le bien magie noire na yo et espéraka yo ce que lali okolota bakisi banini oyo pour traiter lango bato ezana ngo mabete pour se traiter muto ambaso abiki nzamba zo bazebele. Voilà, ce que traiter muto abota kate aboti eza kitoko ce que muto mo mobala tele makate hôtel misie moi si moko boye makambo simba kate osimbise makambo ezana ngo kitoko. Mais pour la nini bomona mundele ke la biso n'esprit magie ya mundele tinda kai asala avion asala téléphone asala makambo nyos. Pour la nini magie na bino na pe ekosala ki bosi bo créer le mot qui est vendu à peine à Congo, tout le monde qui est benza made in Congo. Ok, merci beaucoup. Au moni wana parole wana au moni biso toza banani ba marabout. Bon même ba guide. Voilà, ba marabout to soit ba guide spirituel. Au moni ba tola ba sala ba avion, ba sala ba masuwa, ba mituka. Ba fond wana eza ya ba poche na bango te eza ba fond oyo ezo uta na ba banque na bango ba gouvernement na bango mais ya biso équipaka kutu ata ba magicien te équipaka kutu ata ba personne oyo to bengaka ba oyo ba bazana misu mibale comprendre to misato to mine bakipaka bango te mais na minute oyo magicien nyonso ata ngai te magicien oyo aza un bon magicien soko ebisi asala eloko mo emona na miso batu asala ekomona na miso batu parce que na minute oyo nga awa ndenge to fandi boye tokozala na mbongo te mais nazui montre na ona komisa mbongo pe na kabeli yango na kosala ngo siko pourquoi pas nazui montre na exemple na commission mbongo na kabeli yo exemple kana pesi. Merci pour les exemples. Alors à part ça siko eloko on a ça déjà na miso batu ezo monana pourquoi pas na sala eloko moko boye pe na mokili moko batu mais senga kabilo musu senga ba fond mutu azui mayele kindoki na nyonso achie mais makoki comme on a kindoki ne pensa mundela na ndele kamera zo kindoki voilà pe na bango pe echaka makoki to soit bazaka na batu o
bachaka bango mwa maboko parce que ozozwa esprit moko nini ya molili ozobimisa ngo na vie physique. Voilà. Donc eza na mwa ba biloko mo esenga rappel il faut mwa ba nini ezala tout ça c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Merci maître, vous expliquer biso clair. To comme siko na makambolo baki ya sacrifice. Pour nga bossa na yelo côté, ngala ko dita yo tina suka. Ndenge to aboye. Même nzambe oya ke la biso pour ozwa bénédiction, il faut ça la sacrifice au génie, au kende bangomba, au la lanzala, au tambola, selon ba parole, au respecter makambunyo so mais bino bo lo baki, bo pesa kabilo au sans sacrifice. Au pesa mutumbongo sans sacrifice. Yebisa biso sima ya mbongo wana. Quel bénéfice au yozo gagné? OK, merci beaucoup. Au moni ngai kisinanga oyo nazalango mettre envoyé. Place ikutu na zuilango nanga moko donc nakenda te na ndako nganga moko na kelukango ba pesa ngango gratuit petango ba pesa ngango gratuit batikela ngango kotikela na aja 9 ans mama futa abandi ko apparaître ko bima ko yekusa nga pratique porte-monnaie ba pesa ngo ndenge nini code ya famille ba traiter ngo ndenge voilà nyonso wana mère mafuta asalaki tout alexanga ngo na pesa ata sans frotter alors popé na sunga mutu na ozana posa ya sans frotter mais na ozaka na posa soki na selio musala na suka zala quand même reconnaissant que non maître oyo lelo problème nanga oyo maître asala kiango lelo naza guéri na sauver voilà na bandi ko bota non maître ne fils kata moi oyo mais là ta secret to senga Mexique ponga envoyer so tuni ba client nga nyonso na tanga ba kombo na bango te metango bazomona nga ba evidé yaki non grand maître wana. Donc voilà grand maître wana oyebi na yamba ba maître mzuna na zo ba retour poleye muto yamba ya $1000 poleye muto yamba ya lianga autant eloko nde siko pe ezo sala biso mabe na monde biso ya magie oyo voilà batu oyo ba sala ba mabe ya kala nde ba nini wana ezozongela biso ba retomber wana ezozongela biso ngai naza guide spirituel naza maître envoyé nazo mbongo ya mutu te na lia na tie mutu nanga akupe TV eza radio te nazo mbongo mutu te na lia amona musala na ete oyo ayebi ke nga maître envoyé nazo mbongo ni na lia amona nini te atika commentaire ya mabe pa na yo soki eza solo bakoko nanga bazo lokumu mais soki eza lokuta boko mona oyo ekosala milaye ah obangisi déjà non obangisi na bangisi ete na lobi vérité akomona oyo ekosala milaye déjà non na sas nini parce que babiloko oyo ya mike oyo ba faux magicien ba lekaki basalaki yango oyo ezo zwa biso ba vrai magicien eza na sens te ngai pena témoignage nanga eza kitoko na ba client nanga parce que client nyonso on a traitaka na ye na traitaka ne bien à part na ba poto on a accès na traitaka na bato belé na tambolaka partout l'aime surtout kutu ba côté musu ngano to kutana na kendaka partout ils ont place moko te na bata magano na tambolaka na chapeau kutu na onti donc na zalaka kaka boye po na ebike no nazana muntu moko te o na lia mbongo ni na mabe amona eloko te azati donc na kosombi se lo no osombi tango osombi oye na saleli yo musala na yo voilà maître na bato bazana poto moto moko aza malade azana cancer moto moko aza malade banyati eloko mabe malade mo eza spirituel penza esenga ba traiter na ndenge molimo comment on traiter yango OK omoni nyonso wana otangi wana ba eza déjà bakata okutanaka nango mutu moko boye akozala na mboka moko po olongwa ata na vol ya pomme fo tambola ba 8000 km voilà mais ngai maître envoyé naza na 6000 esprits na komandaka 6000 esprits na komandaka bango lolenge kani na komandaka bango parce que omoni ngai bakoko na ngande bakomandaka nga mais ba esprit o biso na kikongo to bengaka bisimbi bisimbi na français ba génie na komandaka bango na pouvoir à commander 6000 esprits sikoyo esprit moko atambolaka 8000 km wana
na 1 heure. Na 1 heure du temps. Voilà. Donc atamboli ya. L'espace de la moto qui peut voyager balali na avion parce que voilà. Mais il y a que na minute. Ake asali musala azongi. Ce qui peut montona alingi na été mystique eleka, alingi na été ke babiloko et ya trop na mystique. Ce qui alingi pe ke o na ba agence, o ba DHL, o ba nini na kangaka ba koli na tindaka. Mais na nena mystique mais ça beaucoup travailler na mutoni. Expliquez moi que ça la clair. Ndenge ya mystique na ko travailler na yo boye oza maladi. Na ebisio place oza zoasani chamai to chaboye ngai koto na do travailler na bengi yo na appel vidéo to zo travailler na yo en direct na zui elongi na yo na bimisi yango na bassin ya mai to soit na zui maladi na yo wana ezala mbaso ezala nyokankawa ezala o nini silaka te amibe silaka te o ezala barin o nyonso obotaka te wana kutu dada na kozwa mwana na ngai te na pesa yo wana kutu dada na kozwa mwana na pesa yo bisimbiti bino to pesa ka jamais de la bano bazanga mayele bano batumisaka ba famille ba utele bino bana toza na deux aspects na magie positif na négatif ceux qui oye na yo na aspect positif na bisio somba kisi boye po omela tango sombi yango okozwa aspect moko kisi ça na mundele to kisi ga yo muto pesa kisi oyo ngai na kopesa yo to soit kisi oyo to kosomba na place bategela biso bilo na biso boko obe soit ba place tokenda kosomba na ba procure na place oyo bategela biso biloko oyo ba parfum catholique basalelaka oyo ezaka mingi na ba domaine wana. C'est un peu ça tango na webisa ondengini oko utiliser soit ozala na ndako no na ebisio na coin kingande kende na air kingande na 16h tala place wana okomona kolina yo eza wana tango zu yango obandi ko utiliser yango utuko beta lisolo ya ko pesa pe bana watu mona pe moko azali star ya YouTube Karine Mokonzi auta ko bota yo anta ke maître spirituel ko tala mwana na boy mandenge penza ya nenga boti parce que le bama qui est belé Karine na bota raté Karine ya contacter ki bino pe to ezana ngo juste mwana uta penza Karine Mokonzi azwaki na etante ya ko benga ba maître pour m'amener non il est déjà mwana moko déjà ba koko déjà ba encadra ba pesaki déjà ligne ndenge ba musulman ba lobaka iridi la siratul mustaqim donc nzela o eza sembo ba pesa déjà autorité donc ala makamuna la chie mbote na ye ndenge azawana aza mwana ya bakoko voilà aza mwana na biso bakoko donc kotala nga boyete na kati na nga na koko. Donc Karine Mokonzi aza mwana na biso bakoko déjà pona bébé na ye ya malamu bakenda nzela moko te bébé nevement aza pena bébé moko nzambe apesi bango directement na mokongo papa eke na maman Karine baboti bébé na bango. Voilà baboti bébé na bango maître na lingi beto mo gane vraiment na suka émission na biso suko par rapport muto azana besoin azwa code ya famille to porte-monnaie magique le lingi kana ko sala po azwa loko wana. OK omoni na minute oyo na vie tozana ba marque belé tozana porte-monnaie magique pardon portefeuille magique porte-monnaie du bonheur tozana valise magique tozana voir même ata ba trousse magique ils allaient voir même ata ba michachino magique tout c'est bien to so to compagnon so yo sala rango na sala rango voilà alors ezala ba détail musu na TV awa moyen na pesa ngo ezala te mais ce qui mutu azala posa ya question ko benga ezala ngo au félé so benga numéro na ngezala wana 24/24 numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bengi numéro wana okuta na mettre envoyer liso bakoko. Voilà mettre auto ko le belo moko bo pesa ka basi mibali o balingi makambo mais oyebele o so totali pe na ngambu ya ba artiste comédien to na ngambu ya makambo ebele lelo oyo liwa eza ebele eza grâce na bino bato bo pesa ka bango bilo wana yango bo leka bango te omoni nebso eloko moko pona ba comédien eloko oyo nebisa o eloko oyo ba comédien baza batu moko il faut baluka nzela batambola parce que liwa sima na bango esili na nteza olobi liwa sima ba comédien ezakaka
na mesilité parce que bango nyonso bakenda nzela moko te baluka pe magie nzela moko te mais eza na lien moko bo oyo ezotambola na bacomédien na biso ya Congo ndimelanga lelo kanga date ya lelo bato baotala biso bakanga tokoyoka so liwa ya comédien moko neti lien nini lien kasi vous expliquer bato mosusu bakoki koluka délivrance c'est le moment donc liwa ezocircule nanu pembeni ya bacomédien na biso voire même attends comédien na bino oyo bokomisa magicien comédien wana oyo bokomisa magicien wana barime ya moko etamboli ke akufaki ti donc c'est que déjà aza na liste wana ozwa teke na edingo moto na ngengi tala lelo okosila pamba nini okosila pamba ok eza promité ngai na maître magicien simbi mutu te mais nazo ba vérité etake comédien naza maître magicien naza maître magicien naza catcheur te mais na simbaka ba catcheur abundaka ngai nganga na ye ba catcheur nini yo simba ebele mwana tanga bakoma nango izate parce que baza TV Zalingonga soki bomoni na bonga bien elagisi ke donc catcheur ngana simbaka catcheur parce que yo tangela nga catcheur aleka ngana makasi ata yo moko catcheur aleka ngana spiritualité tandis que ngana simbaka ba catcheur ngana za magicien naza catcheur te naza magicien OK po bango babunda kati bayaka na biso ba magicien uzoka maître oyebi ke makambo ba ifonga bana sentir ke nazali na maître na plateau nanga parce que soki na yambi ba maître makambo ebele okomona ba pesi makambo na lingi penza tokomi na biso na suka tokomo chite na biso elo nini banza bato bako retenir même na passage na plateau na biso moi spectacle mon boy to botobenga nga spectacle mais bamona ka eloko moko kaka tant que au spectacle na zana question mona otuna yo poto kabonanga na yo OK promité au moni spectacle yangondeedi masala biso ba spectacle na biso tumitopo yangonde ezobuma musala na biso spectacle yango chance be vente nango na kangango olobi vente ya spectacle na oteka sous spectacle de yango ba masse belé ba moki ma spectacle na plateau pour vente nango ezali susté ba masse belé pe ba mo changer ba identité azalaki André akomi Simon pour ba yebi que vente ya spectacle ezali susou avant André akomi Simon OK c'est un peu ça mais vu que osengi yango nazo salaka atamo eloko mwa mukie voilà parce que biloko wana na olinga yango lisusu te mais le fois ba basati poko tala yo aspect ba to oublier na yambi mutu théâtre so na yambaki musicien mais zo na yambi maître marabout il faut est-ce que la mbongo tambola ngote pour ba isanga biloko wana apesanga almet te mbongo soki mbongo ba mso esanga basala wana se bazala mbongo sala mbongo o se nga tambola ngo okoyeba ke na tambola ngo voilà so na tambola ngo to oyeba ke na tambola ngo te c'est un peu ça na kati okutini Shimbuki David zongo bien serré pe bien na fongoli lisu na pandi awa bokutini ni eloko te ta ça côté kuna mettre pour la peine so pour chez moi so ko mabe pour ngala toma na poche moi mukeza na kati on ezati na poche te pour mona bongo meza ina kati wana osala bongo bimi to beti na misa bongo nzoke zaki nango déjà ils ont poche te mais aux ana faire na dingo ebi ils ont formé te on dingo makambo Opeliste Shimboki. Ah la melo va bien. Oyo eza trousse magique Oyo yo moko. Shikamshin patron de cimetière, Shikamshin patron de cimetière, Shikamshin patron de cimetière. David, ils ont bien.
$20 et bimi, 10 000 francs, $20. Au numéro ni maître. Non, oyo, biso to bengango eza haute magie. Parce que na magie, impossibilité eza la raté. Na ebisa ki bien que na olinga so sa spectacle wana te. Tango sengi yango, nde na zui trousi wana, na présenter bino kati nango, na présenter bino be poche nango libanda. Na kati mbongo za kite men, na zui kaka cigarette auto kutikuna, nde na bimisi mbongo wana. Voilà. Merci. Ndo bimisi mbongo oyo, j'espère que no bimisi mbongo oyo boy. Na bandeko batali biso. Na bandeko maman mo ko za na souci ya makambo misusu. Mais là on copie ce message moi par rapport à ba obalandio, nous avons a besoin na yango. Est-ce que na lingite ki o lobi comment ça makila. Ah oui lobi za porte za tous magique. Tous magique. Ça sans condition. Sans condition. Omoni yoka nepselo moko. Omoni bandeko batali bomona. Omoni n'explique que déjà dans mon nyonso tous en a deux aspects. Tous en a aspect positif, na aspect négatif. Mutu o azana posa bozwina ye et que aye asombi biloko ne ya musala pour basele musala a kozala na ni condition, azala na ni sacrifice te. Parce que aye na aspect moko eza positif. Voilà. Mutoki na yo o salelaka oyo otekelaka o zulaka mo 10 francs wana oye osombi porte-monnaie na yo, osombi valise magique na yo, osombi sac magique na yo, osombi voire même atana coffre fort na yo ya ndako. Na koyebisa o na coffre fort, cha place kingani na pesi ba code nango na pesi o tanango et pesaka yo mbongo. Poto ka bona la question quelques mètres oyo yebi o penza santé so talibe yo bobanga kai. Ngai mettre envoyé tout est possible nazana lisu ya bakoko nana mettre moko te onga banga. Voilà, merci. Tokomi na suka émission par rapport au passage dans le plateau na biso bande ko ba retenir comme message. Message nanga oyo na go pesa papa journaliste bande ko oyo bozolanda biso partout dans le monde bozali ngai naza mettre envoyé liso bakoko naza sûr que nasali mabe moko te na média bozwa te batu oyo balekaki oyo biso to bengaka ba charlatan baya basala bino mabe bokocha ba mabe wana biso non soki basala o mabe ngai na benga bino ba délaissé bato wana bakutana ba problème ba blessé de guerre yaka et pas mettre envoyé na kopesa yo solution na ba problème nyonso oyo bango bakoka kité bazwaki mbongo na yo omona ki bango basenga ki facture menga na otika la osengo facture te mais na kosombi biso biloko no musala parce que mbongo ya magicien ekotaka te na musala oyo ozosela mutu na bandeko na marabu wana message na kopesa bango message na opesa na bandeko na biso ba marabout to ba magicien to sala musala oyo soki oponama ya solo ki oza magicien sala musala ya solo ndenge batindaki yo osalela musala na yo. Voilà. Tango obandi ko bebisa bakoko na biso baza ya gentil bazape ya kanda et comme ageno réputation na bango ebebi mingi bo koma kozwa ba nini na bino ba punition to soit ba etumbu na bino na ba place bo vivaka parce que magie ekotika la kobeba te ekobunga te parce que bukoko oyo epesa biso lipanda na mboka na biso ezaki bakoko na biso nde ba telemaki ba pesa biso pouvoir wana. Voilà. Alors yo individu okoya te obebisa magie oyo obebisa spiritualité oyo bakoko na biso ba travailler nango. Merci. Maître ba dédicace na ba balandi na numéro de téléphone pour zali pe mutu. Dédicace na pesa nga dédicace te mais batu nyonso oyo bazala ba problème ba hésiter te ko benanga ba contacter ngai numéro na ngai eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 wana so bengi ou doit mettre envoyé ato benga na 3h 4h kutu butu kutu pongi pa na ngeza la raté na sala ba service na mingi na butu. Voilà, merci na bandeko so babeta ki libanga kolanda biso, j'espère que monsieur le gars vraiment kitoko nga na sali juste comme boulot bomoni o nyo se le bamiawa
oyo aza na mato ya koyoka ayoka balobi ya malamu bazwaka ya mabi basala nini babwakaka maître azali wana disponible olingi ozwa ye soki obengi ye ozwi ye te benganga na kotindelo numéro na ye c'est façon ya kopesa solution na oyo ozoluka nga naza wana vraiment mpona mutu nyonso émission to chaîne na biso ezalaka na mpona makambo nyonso ezala politique ezala majorité ezala opposition ezala bapaster ezala bandoki ezala mutu nyonso oyo kaka koleka na émission na biso tokoyamba ye voilà merci na bino nyonso oyo bopesaki temps na bino mpona kolanda émission loba toyoka j'espère que maître envoyé alobi boyoki oyo etikali ezalaki oyo kosalela asaleli merci na baconfrère nanga na baconcert nanga oyo nyonso bazinginga na kati na esika oyo merci na David Kinte oyo azali bongo nsima ya caméra merci na réalisateur na ngai Gimboma réalisateur patron et merci na Noro Balen merci na bino nyonso bandeko oyo bolinga Paulin Mukendi botikala malamu bye Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo Kutande. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama.